nyoso ba fidèle téléspectateur ya magazine Bunda Ekolo oyo epesaka bino ba information ya kitoko pe ya solo ekambami na ye moko le DG valable Alain Dewa. Tofungoli magazine na biso na elema oyo esengeli boye ba ke na suka ya visite na ekuna na Chine mokonzi ya mboka chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi alobaki liboso ya presse congolaise ke ambition na ye ezali ya ko-industrialiser pe ko développer mboka ya République démocratique du Congo tolanda elema oyo. Président Félix Antoine Tshisekedi a affirmé ki mokolo ya dimanche 28 mai que ambition na ye ezali ya ko-industrialiser mboka ya République démocratique du Congo pe ko développer yango. Chef de l'État congolais alobaki yango liboso ya presse congolaise na Shenzhen na Chine na suka ya visite na ye ya 4 jours na République populaire ya Chine. Selon ye, développement oyo ekoleka pe par industrialisation na République démocratique du Congo, industrie ya transformation ya ba matière première oyo mboka ezali ko produire. Na yango esengeli toyeba ke nyonso oyo ezali intégralité ya échange entre président Félix Tshisekedi na presse congolaise oyo ekendeki na ye au cours ya visite d'état oyo na Chine. Yango biso awa tobetisi kambunda. Na économie esengeli boyeba ke besi ya prix ya ba denrées alimentaires pe ya ba produits manufacturés et salemi sur les marchés ya Mbujimayi kuna na province ya Kasai Oriental tolanda reportage oyo. Prix ya produit ebele ekitaki sur les marchés ya Mbujimayi na Kasai Oriental depuis environ une semaine. Ezali bongo prix ya ciment ya pembe, ya carburant, ya masanga sucré ainsi que bamakaya bupembisi ya kokauka. Depuis bientôt une semaine, mituka oyo e transportaka ba marchandises oyo eutaka Lubumbashi ezali kokoma na ba différents parking ya Mbujimayi oyo ezali situé non loin il y a deux grands marchés Wetrafa, ex-Miss, Peba Kwadianga. D'après témoignages, il y a commerçant moko, mais parcours il y a ba conducteur, il y a ba gros camion, et ezali facilité pour na kokoma na ville ya Mbujimayi. Ba commerçant ba affirma que ba salaki ba effort moko ya makasi pour na ko rejoindre ville diamatifère na route nationale numéro 1 dont ba tronçon mosusu eza très détérioré. Quelques conducteurs oyo bakomaki na Mbujimayi bazwaki risque ya ko s'y aventurer puisque ezali début ya saison sèche. Na yango esengeli toyeba ke mituka mosusu ezalaki embourbé na nzela na ba différentes localités ekokoma kalate na ville diamatifère. Yango biso awa tobetisi kambunda. Likambo ya ba miliciens mobondo eza toujours ko continuer na ko se développer et comme lisusu na territoire ya Popo Kabaka na province ya Kwango tolanda reportage ya Alain Dewa. Ndeko ya Congo boyeba ke ekomi kopesa pasi na likambo ya ba milicien mobondo oyo jusque là komba na bango toza koyeba lisusu te soki eza na ba objectif nini ya kokamwa eza ke ba milicien mobondo balongwe bisika nyoso oyo toyebaki bakomi lisusu kuna na Popo Kabaka na territoire ya Kwango à plus de 400 km de la ville ya Kinshasa pe na moins de 50 km na Angola. Information oyo epesamaki dimanche 28 mai na député national mwana mboka Pasi Zapamba. Selon babila ya suka baza ko enregistrer assassinat commandant de la police mwana mboka Jean-Berry Manzanza pe policier mususu aza porté disparu pe mususu nde aziba pote ya mabe na ba arme blanche kaka ndenge toyebi ba mobondo basaka ba opération la bango. Événement yango esalemaki jeudi 25 mai dernier. Le député national mwana mboka Jean-Pierre Pasi Zapamba abeleli na gouvernement pour intervenir dans lombango de manière que kimia et contre la partie wana RDC pour selon ye mopazi wana etikala jamais kozwa ba instabilité sécuritaire yango tokosenga kaka na gouvernement luka koyeba nanu masolo o etali ba mobondo po chaque fois tozako kopone te etumala bango ezalaka ya kowela mabele na bandeko so bateke mais lelo oyo na province ya Kwango toyebi ke ezalaka nango mingi mingi ka mabele ya bayaka bambala
na bikolo misusu kuna bateke bazalaka te awa ekomi na popo kabaka seke eza na likambo oyo ebatami na dossier oyo bamobondo esengeli kofongolela yango misu koyeba mpona koluka kimia ekota la Congo. Nani vraiment abatami na nsima ya dossier oyo? Mwana mboka chef de l'État yondo zali garant de la nation Samaele pe makanisi ekoyeba na parce que Congo esengeli ezala na kimia yango biso tobetisika mbonda. Magazine Bonda Ekolo oyo ezali magazine d'actualité ezali kobenga na ba leader nyonso baya ko exposer ba vision na bango liboso ya caméra. Congolais, Congolaise, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine Bonda ya Ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya Ekolo mobimba. Botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye. Yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine Bonda ya Ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basi mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero batana makanisi kimute mabete. Batu mususu kala kimute mabe ya longwanga na yawana. Me bato bazana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Oba mbuye jeunesse oma 20 000 30 000 ke votenga jeunesse asu na tawana ta ozo polo no lati ozo mona tina poste. Très bien. Non, toza na ba centre ya biso moko et puis tozo tala pe par rapport ya milieu toza. Je te moni peut-être ba ndeko wana place baza pour se déplacer za musika. Tozo luka peut-être centre ou négocier centre moko boye o baza proche na bango. Merci beaucoup pour la motuna ndeko Alain Dewa. Na kati ya dynamique héritier Maemba pe na kati ya Dinadeba Mobimba. Toza ba formation. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Na mobange ya mvula munene oye betaki kuna na mbandaka pe ezindisi bandaku ebele kuna tolanda lisusu reportage ya Alain Dewa. Likambo ya ba inondation awa na République démocratique du Congo ekomi kosalama mingi surtout mingi ba catastrophe naturelle ndenge kaka tolobaka na yango esengeli boyebake mokolo ya samedi suka na mvula ebetaki kuna na Mbandaka chef lieu province ya Équateur oyo esalaki ke bandako pe biloko ya ndenge na ndenge ebeba kaka na masolo wana esidi maire de la ville ya Mbandaka tango azalaki na visite d'inspection ya batravaux ya réhabilitation ya voirie urbaine ya ville wana ya Mbandaka oyo eza kosalema epai ya bandeko bachinois ya groupe Guaping international. Mwana mboka Yves Balo atambolaki pe mingi esali ye pasi ya kolobake bakoluka ba solution po mingi bamvula oyo ebetaka kuna ememaka ba inondation pe bato babebisaka biloko ya ndenge na ndenge. Selon quelques personnes oyo bazalaki interroger bango balobi ke situation oyo ezosalama mingi suite ya non respect ba norme urbanistique na bopanzi na bango ba victime oyo ya catastrophe naturelle wana baza kolela po bayebi te esikali bakokende yango basengi la gouvernement provincial asunga bango parce que basili mayele esengeli boyeba ke quartier Ituri oyo eza na commune ya Wangata yango nde vraiment enregistraka ba nombre ebele ya baka inondation et surtout bandaku ba église pe ba école mingi ezaka détruite ya biso awa tokosenga kaka na gouvernement provincial
ayeba kokontrole mingi banzela et puis salongo esalemaka mpona kosunga population bapema na kimia yango tobetisika mbonda. Yo mutu oza na posa basela yo reportage ya kafu ya mariage na yo conférence topé activité ya ndenge na ndenge za la politique topé na église mbonda ekolo agence eza ona pona bino parce que bango bazo sala musala avec professionnalisme. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezo salema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te ende konangai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezo salema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097. Na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Olanda misala ya mabe ya bakulu na ndenge bazako nyoko la population congolaise a na ville province ya Kinshasa. Colonel Kiambula azosala mosala kitoko o district ya Changu bazosepena makasi akangaki bakulu na oyo peba civique oyo bazali kotungisa population ya Kimbaseke botala mwana mobala yo elongi na on dirait passer ndoka moto mabe ya kosakana te aboma mutu aviola mbala ya mibale bakangie mokola lelo balobi suka eleki ebandeli nde makomi ezali koloba tozo singa na population ya Kimbaseke omoni moto mabe dénoncer mbala moko na la police pe soki dénoncer te bino moko population boko kuta na ba risque ya kosakana te tango biso magazi monda ekoto kendaki botala ndenge abetaki bibebo na ye maloba pe ezangaki te boka ndenge alobaki tokundi ndeko na ngai ya mobali après une semaine nakati si pont kaka na sima wana namoni moto abloke ngai yo tobomi leki na yo ozokaka te na nzela oyo sava tozolakisa yo $100 na wana nazala nango na itel na ngai oyo nazala nango abotoli ngai obiki omo lichette yo ndengaki na kata yo ndenge leki na yo Samueli nde toboma ye kimamba babotolanga na mapapa na yo kimamba nakomi ndako 21 na toki nazokoka te Joël viola ke bokilo nanga abotole pe mbongo to koma ti parquet balwa so to zuye to kende kuna ngana minito pende na zabona to kende kuna na kene parquet bo ye azo tigala to ye baso ndene ni opesha wa koloba. Colonel Kiambula sala mosala pona district ya Changu bazo sepela na yo boende ezalaka kitoko makasi. Likambo ya insécurité na kati ya ville province ya Kinshasa général Kasongo fongolela nango miso po na kati ya ekiri bawewa ba responsable bazali pe ba criminel ba kota ebele ba koma kosala ba ekiri pona koluka ko enlevaka ba tutope ko bota balinga ba moto okomona akomema moto ya moto akopesa e mbongo ebele pona course moko ya muke moto pe ko zo palpite aweli si pa zo mbongo wana zo kande bazo memene sika o ba kosala mabe soki paza distre ba bomiye ba botoliye moto soki paza makasi ba saliye mabe o mitima ba ko linga de manière kaka ba réussir na opération la bango mingi kati na bango bisu ba uta ba kanya makasi se ba kima ba zongela kaka pour ba opération o natika o bozo komona aza ko beta miso pai ala commune masina et pas connaître kinzola o kaka ki bango nyonso kaka poni ni na ko memaka ba insécurité kati mboka oyo ye moko colonel Kinzola alobi akotele mana bo pikili ki pe na bokudo banzoto pour na ko mener sécurité na commune masina alobaki boye liboso ya caméra la biso ozala na commune ya masina na Bekatef na masina de
bato omoni ba opération oyo lelo eleki na masina ezali ebele 3 ou 4 ya liboso dernièrement bo landake ba botola bazwi moto bake na ye pe babomi tozali kosala banquête sur yango bata moto ebele awa bazozwa bango kaka na bacriminel aojoye kaka awa proposer distance ya mokuse montant ebele akolo batikanga place boye na opeso 5000 or ke awa ezala nango 500 l'air moto aoyoka bongo apanzani l'air baokende oyoka kaka o na kota molili babomi ye babotoli ye moto ou misu to récupéraki oyo babomaki baza na bamorgue alors yango na bureau des ana banquette lobby patrouille salami na patrouille salami muta moto moko do travailler a dû batu awa bakei neti rai po rai na côté na ngambo wana mai etondi ba moko ta tunnel po bobima kaka mbala moko alors bazo canadien ye azana base na ye bakozela oyo kaneti moto sali boebu batelemi ba récupérer mutu abotoli biloko awa tokosenga kaka tokobelela lisusu mpe tokobeta mbonda makasi na bakonzi oyo batali sécurité ya ville province ya Kinshasa bo multiplier ba effort na bino surtout mingi na commune ya Masina parce que commune o insécurité ekomi kokota mingi bandeko oyo tomonaka bawewa mingi kati na bango mosala babali kaka kobomaka baninga kobotolaka basaki kobotolaka batelefone kobotolaka bambongo mpe koviolaka bandeko nyonso kaka mpo baluka bamoyen ya kovivre boye vraiment kitoko te ndeko boluka misala ekobikisa bino boye kaka tobeti mbunda. Likambo ya insécurité na ville province ya Kinshasa tolobi toza ko continuer ko ba po elekindelo mais ba policier ya commune ya Kimbaseke surtout mingi na point chaud visa o ezali côté ya Mansanga baza ko sala musala kitoko commandant Alpha o ezali motema ya major visa awa la Mansanga aza ko sembola musala ya kaka ndenge moko général Kasongo aza kolinga al kagina mokwalelo koluna oyo balukaka baboma batu ya ndenge na ndenge comme on a liseke parce que azali général ya bakuluna mingi côté oyo ya Kimbaseke balalelaki ekuse po kimoyibi na eleki ndelo même satana akoma kobaye ye pe akangi ye na bokasi ya elongo ya ye na bapolisier na ye pe kuluna ye moko alobi ke aza ndeko ya mwasi oyo akopelaka na magistrat po magistrat babimisaka yango esalaka ke akendaka ne kolumela la prison te boka ne kuluna ye moko alobi o deuxième fois quand tenatika da tozwa telefone moko ya papa baya baloba toya tozongisa mais lo ezangaka biso monde toya tosenga papa pardon te musala onga sala ezaka koyiba kaka koyiba kitoko te ba magistrat c'est comme si boza ko sunga chef de l'état te na likambo oyo état de droit boza be ko sunga population te na likambo oyo état de sécurité po bata modèle boye kutu commandant Alpha Lobby malamu ko vivre na fulu ke ko vivre na bata modèle boye po bango nde bazali kobema insécurité na modèle moko ya liboma et surtout lokola tokomi ba décembre boye ekozala somo po bakotia population mal à l'aise na façon ya mabe tala kulu nango oyo moyibi makasi ma abimaka na po ndeko na ya mwasi ayebani ba magistrat ndenge na ndenge awa commandant Alpha azuye akotinde sur ba boka no magistrat boye bani boko sala po kulula oyo akoma musika mais liboso ya caméra na biso ye moko pe commandant Alpha alobi boye opona koyebisa même population nanga ya Kimbaseke de pa ya tracteur na o nini mboka se so landi MNR o so mona oyo muto est criminel bandi ya bandi o bazo benga liseke yeyo liseke akangama ako yemo ko loba yango ngana ko poser ba question ko loba yango soki muto asalaka empui armée elingi amputé soko lingi empui bako salisa yo monsieur liseke awuti ko yiba na téléphone moko awuta prison akoma ekuti même ata prison te tant bakangami akomi na siat et pas major visa pa sali musala na ye azuye akena ye pa ya colonel na district na biso et pas ya colonel Kangambila bien donné colonel pe Kangambila asali musala na ye
ba plaignant comme bazalaki ba sukumie ake parquet comme soi-disant azalaka na mwana mwasi moko comme yalingane ba konzi ya mboka oyo o ba soutenaka ye na babiloko ya ibaka akoyebisa bino ye akotangela bino mpe mikombo na ye afana na kingabwa na tuni ye eske mwana mwasi wana aza magistrat non aza avocat non aza nani alobi abike ye aza na relation mwana mwasi wana aza na relation na ye Longonya tokopesa na commandant Alpha pena la police na mobimba parce que bozali ko sala mosala au population azali ko zela pa la bino bozala kaka mosala boye bolemba te parce que boza ko servir l'état na se drapeau ya boye esali ki toko po bande ko na ba miso kuluna ba kimi pe ba komona na lisusu te ba yebi ke yo moko zali sika wana continuez pour Major Visa à CPLP Général Kasongo azwa longonya na papa ya ba policier malonga oyo boza ko sa musala ya boye to betika mbunda likambo etali insécurité na ville province ya Kinshasa tokoloba tokolemba te awa tozali na commune ya Kimbanteke na sous-commissariat ya Biyela bisika wapi Commandant Papidi Piarando azosala musala na ye kitoko. Ba jeune oyo bozali komona bilongi na bango lokola ba inonsa kasi bazali batu ya mabe makasi. Na kati na bango miyibi ya bangulu bazali, miyibi ya basoso pe ba grand kuluna oyo bazali ko déranger population na quartier wana. Tango biso mbonda ekolo tokitaki boyo kandenge komanda Papidi Piarando abetisaki mbonda. Mutu makambo te. Ngai bakonzi ba decidaki batinda ngai awa pona tchakimia parce que koto eza na sécurité makasi, kuluna leki crime leki ba criminel. Nde inspecteur provincial ya ville ya Kinshasa mwana mboka le général Sivano Kasongo abetaki c'était pona crime sila na kati ya mabele ya province ville de Kinshasa. Awa toza na société Biyela oyo dépendre pas na ngamoko di parando. D'abord nous allons remercier commandant district na biso Dieudonné Kangambila. Na remercier sous mon continent wa tindanga yawa le commissaire supérieur Joël Ofimpa Mukoko Visa pour na courage à pesa ngai pour na ko traquer ben individu. Ozo mona oyo, omona mutamande foyo. Mutamande fo ozo mona oyo moyiba bangulu. Donc ngulu elekate basami balé na oyo. Donc ngulu elekate, j'espère retourna bango ba ebisa yo chef na bango atina ba yiba bangulu aza wapi. Parce que ebisinga no mokonzi to ko bomba te to ko loba vérité. Mutatina soto yiba bangula bato akimi ngala ko défendre mabela bakoko na ngai moni Congo drapeau to lati eliko la symbole ya mboka muto alingi mboka na ye fala ta drapeau ya mboka na ye donc to ko symbole yango nde bakonzi batindi ngai j'espère bakonzi batindi nga pona kimia natia kimia na mabelo oyo mi yiba bangulu o bazonyo ko la population bango ewana ozo mona oyo bakuluna j'espère ozo mona za roi banda kwa batu avant biso to yawa population elelaki banda ko bayibi babotoli ba plasma bayiba bloko batu to komi to tie maboko na désert poto la tseke fox mutaleki leta azate to yokuta bango na muninga la yeyo kuluna oyo bazomela bombe baza ye tambwe Zuzu nde yeyo to zuida général Zuzu yeyo population ya quartier Biyela basepela kindenge komanda di Piarando akangi ben civique oyo baza konyokola bango kuna boyoka bango pendenge balobaki. En tout cas naza nesengo makasi naza sengo makasi penza kosakana te pe naza mwasi na bango pe na sepeli na musalo basaleli ngai kozwa batu oyo to mitungisi bandano wele tilelo to sepeli makasi ne to bango na sepeli makasi naza nesengo vraiment musala ndio yango yo bana ba ye a musala ndio yango to sepeli makasi biso to saki na mabulu makasi ana kacho me bana ye musala kitoko. Commandant Papidi Piarando continue musala na yo kitoko parce que singa kande boye policier il faut azala toujours pene na population pour na ko assurer sécurité na ye yango biso tozo senga kaka na général Sivano Kasongo ayeba na ko renforcer sécurité na ville province ya Kinshasa pour que bato ya modèle ya boye bayeba lisusu na ko déranger population te yango biso awa to betisi kambonda. Rubrique Nabino Bolingaka mingi pona nini boye avec Wilfried Samba Tolanda.
nazo yeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te. Bon biso tokolobela makambo mingi ya courant, pourquoi courant etambola mabe? Mpona nini boye? Mpona nini boye? Mpona nini boye yango wana nde kitoko. Par rapport à la loi au député national a passé l'Assemblée nationale qui est d'autres et comme $500 pour la yo mona mboka réaction de réaction ezali ke dotwana estoboyi yango ezali malamu te na tina nini parce que eloko nyonso mutu asalaka yango amonaka pasi en plus ezate ke eloko mutu oyo mutu abokoli atangisi yo ye ko fixe kaka prix ke $500 makambo ezoleka na mboka ozozelango solution te donc solution euti kaka kozwa mapona makambo mona o mutu aboti obali tena $500 bote mona mboka mbote papa journaliste réaction na yeko ikozala nini à propos ya député national alobi ke apesi loi na kati ya assemblée nationale bongo ya dot ekoma $500 to etake congolais etake parent réaction yeko ikozala nini réaction na ngai ezali vraiment malamu te likanisi oyo ye député wana azwi wana pe na assemblée baboya yango mpona nini po parent ntango aboti mwana na ye akotangisa ye asilisi classe badepense ya kolesa mwana wana kobokola ye eleki $500 olokaka biso ke baosente bango nzambe akopesa kaka ngolu bana na mobala na kozwa mbongo akobala mwana mwasi wana na mbongo wana te na $500 toboyi yango kobokola mwana eza pete te kotangisa mwana eza pete te lelo bapara bazwi baniongo ebele likolo baexamen d'état na $500 ekosimba te papa. Caricature ya mokolo ya lelo koko ntiri Jesse Djemba abeteli biso lisolo nini yena Ingrid Mateta. Likambo oyo etali insécurité kaka ndenge mbonda ekolo elobaka yango pe idéologie oyo koko tiri Jesse Djemba abeteli biso mokolo ya lelo. Bino moko bomona surtout bamibi o bamesala koyiba ba mama basaki bakabelo tope biloko ya ndenge na nzoto yoka ndenge esukelaka bango mabe. Moyibi mama esaki na ngai ekei boya mbangu. Moyibi oyo ayibi mama saki kokima akutali pele bayaya bazaki na kwa yoka bela bayaya kutu ndenge nini ba décider pona ye. Kuluna yo moyibi toko kutumba yo okokufa lelo zela biso wana dotumba ye libela bayaya pe ba décider ba kutumba ye po aza kuluna a moyibi akufa lelo suka 1 litre essence pesanga te yango na pe na limeti ba tumbi moyibi mais esali pasi makasi na décision bayaya bazwaki po bakokaki jamais kosala loi bango mo parce que tokosenga na biso mbona ekolo soki bokangi moyibi bokangi kuluna botumba ye te mais esengeli komema ye depa na la police la plus proche po bango nde bakoyeba kojuge pe komema ye na acquis de droit yabo esali pasi yango yo ndeko mobali tika via kimoyibi tika via kuluna tandenge suki nde maboka bayaya esuki mabe makasi awa penza biso tobetisika mbunda tala ndenge tokomi na suka ya édition na biso ya mokolo ya lelo nga Medrine nazaki na esengo ya kopresente yango bo continuer na kosabone massivement na chaîne YouTube na biso mbonda ekolo officiel yango nde eza seul moyen o bokoki ko soutenir biso bo benga biso pe na ba numéro o eza affiché liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolekisa ba page rose topé ba activité na bino ya ndenge na ndenge tokoyamba bino na esengo nyonso na sima ya caméra zaki Wilfried Samba pe na réalisation na montage Ingrid Mateta kasi na bosanité les DG valable Alain Dewa ngana bino tokuta na mbala ya sima soki Yesu Kristo akozonga te.